Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Baebe bazotuna no landele nini Olo bazale lokote Elo bazalango Nage chou ebite Sekele amotema No yepsa motote Me azane lokwa bolingo Komboni love Tozidole bolingo Termine moka love Babi likambuno ya makolongulu Tambola makolongulu Ezaka likamuni na si lelo na mona photo te na mona vidéo te na si peut-être ya mbanga na monyo makolongulu libanda na tali mama na makolo mais destin ezaki tellement makasi trop destin obina na ngote donc destin net le bakalom propose Dieu dispose on a no proposer jamba disposer lenga makamisusu donc kolongana eza destin mais pas bazozela yango te kolongana yo potoyibi makamisusu meka bakati mais tomona yo lobanana on lobi l'homme propose, Dieu dispose. Ils sont tout au banda pour s'attendre dans le moté. Nanga ina yo na ba fan na biso. Maintenant ça li que et ça na bon monde ça là mais donc mais les cambo ezata nzamba sala les cambo za gini obito ebite yo mto yebi nzamba sala les cambo za gini non. Bato ba meka na ko yeba parce que bele ba yebi na non. Mais ce qu'on a c'est maintenant pourquoi tour de départ comme ça Domoni Gisclar Akei, Materaza Akei. Oh le solo. Non, on a habité aux enfants. C'est aux amis, à ta groupe, à tous amis, aux amis, on a intérêt, moi, on a la groupe, parce que nous, le mot, c'est du moment, il y a Villanova, ça, Villanova. Villanova. Au bout, ça dit non, bon. Normalement, on a un programme. Le programme, il y a Villanova, on a mais musique, non savoir, il y a Villanova. On a un monté. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis départ, il s'est mis fouillé, bah. Avant, il faut informer un bien à monde. Pona mokilo yo de lo mwana bato bayeba pekati so baninga balongo yo yebete yo mto informer ngai kala ngala moko yema mwa nzembo bapesa ka moko nde peso mamona so mituka bele osala boye yo nde omonde si yo leader ba jalouse pe yaki na kati sona makama solo ngoti bon voilà faut fallait pour parler baka c'est une question d'organisation c'est ça non mais quand vous allez un peu organiser c'est pas dit que non bon belle ko le ka master tout net on va beta na mona Villanova non c'est ça mona yo ba biota mona 4 minutes que zo landa na be ça après on est ba outillage à boulot là ba préférence ya ba bu ngana ngana moni biso ba to koli pe na ba la famille mo eza na ba la rebelité to banda est-ce ko lula makambo susu tant ko to la retard bon on va blo moi ba bu moni biso to net ngana je suis né grandi na Kisensu mon père n'a pas sur ma cana quand on l'a bas mais ça il faut savoir qui c'est so ban mona yo to ga ça va linga na musicien va mais na l'air d'un mutu agu makila nanga ana makila mo bu et puis na lula trop atanadi que je devais était na lula na moni na maison mais à moi ni makamuna ça makamuna wana makamuna kia oyemba bien olata bien otamona bakara bien soit côté mon fakaba là ba sortir kaza yango bo sali mo ba wika ola nisa biso ka tala mutu nyonso na mokilo na mutu mo atalaka avant ça la histoire non non bablo on a tout non non lulango non non sepela non ke yango ba mona pe mo ite mo chat males na ko famille obi ozo ke sa famille balinga ki na bango so dire pour na ba comportement no non le babouye mais je pas bref qui na ba Côte d'Ivoire à Ghana, au moins on a fait une merveille dans 3 jours. On a la conception, conception bateau à tout à l'heure, que ils ont qui ne sous-tepto, à autre bisa, novelas ça. Tout est dans la maïs, les amis vont danser, le roi, mais le roi maïs va changer, le roi choc mon amour, ma déception, il y a pas de départ. Tu éviter, bateau à la famille qui est maïs vraiment. Mon net aux arbres, mon temps n'est le babou. À Salibou. Il y avait la souvent le maïs à Salibou. Mon, il y avait souvent au milieu. On est 5 moments de Zana. Au revoir, va tenir mon chez Zobeta. Aux années 5 moments comme. Aux années 5 moments. Zena ne fait le mot. Yo, le long, on a dit pas c'est les gars, on a sexé. Les ketchup, pardon. Le mot, les ketchup. Kevin. Vous avez mis mon chat. Mais si on va faire pour contrôler le mot. Oui, vite. Contrôle. Et puis quand les bétam Coupe d'Afrique et bétam alio un bid na filé mo boy o yeka o tenzemo o mo boy batu ba yo ki ango pe batu ba ndimi ango
ah leke tu nasepela te ta yo moko ndenge wana nazoya kosepela makasi place nga sikoyo nakomosala non na ndenge nanga moko pe boye olingi ebetela nzembo nyonso eza normal jamais nalobaki nzembo nanga ebeta te banzembo mosusu ebeta koleka ngo non absence na peu eza remarquable hein. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo les Iba TV, balandi ya Kevin Epanda Lekechu, balobi, tout ça toujours musala. Nazalaki te, nezaki bino net zalaki bwe. Tangu na ye maombeke bwe. Suko to sola ha makamoli to mesa ro solola. To sa mamkali to mesa ro sala na Congo les Iba TV. On a sonzo bande émission na soki na beileli ete soki na komisi ete balobi ya papier le roi la carte limitée formule ya suka. Babi na kati ya mboka na mboka za na gouvernement nango na kati ya gouvernement ko mona José Ndombe Chomen na PC ya mboda bi wana premier ministre OK au monde ce junior musuku pour être babi ndeko boss za boss babi HP Redo ya sola bien si ya molex aigle noir babi na bossente bino bana ngwanzu bana Chine balobi Foulé président Foulé babi mokoza ba congolais tout bazaka na ngwanzu wana na PC pe mbote Anthony Muzuru bino tout ba ya tout bozaki na bien na Chine babi tozomona susu dans 2 semaines na toza susu par rapport ya makambo ezali pe si ya molex aigle noir motema ana la patrona babi pe na Canada bientôt là à mois de décembre na Montréal wana ba bon séjour na Canada na Aisha Okoko traitant toujours bien puis Gastino Mangala na Canada mais bien tout ça toujours ma solo na biso et la première fois na solo na émission ya Congo les Iba to solo moi mingi habité et déranger dans bateau te et on peut participer mais na zone déjà qui internet c'est qui pose aussi les fautes na ngate ça la suma kambe za la bien affilé Kevin Epanda Lekechu. Boni. Ça va, mon amawa. C'est attitude non. Ah. La façon dont ma sala. Abato ba no ngina oganga ndoganga bien affilé. Mama est comme dans oganga. Affilé. Full boss. Moi le organisa bitela son to wana. Mon choix. Baby bazotuna no landele nini oloba azali lokote eloko azalango nagecho ebite sekele ya motema noyebisa moto te me azali eloko ya bolingo komboni love tozitole bolingo Hermine Moka love. Félicitations, Zembezo beta bien. Azali koya mobali nange azali koya bébé nange nayebaka papa bana nasola nzoto na ye nayebaka papa bana nilateli na ye azali koya le vice-gouverneur de Rambongo papa la Rodrigue Mbungu. So, éviter pour les autres déranger bateau. Mbala moko biselo oyo bimaki wana nzembo bisaya pa mayo swana. Idée olongaki na point. Non, en fait, ngana zaki na idée olongati. Là qui vraiment a besoin de servir groupe ngai po ngape groupe servir nga. Oza oza grâce à groupe. Grâce à Maestro Fabregas. Mais destin ezaki tellement makasi trop destin obunda na ngote. Donc destin net le bakalom propose, Dieu dispose. On a nous proposer, Jean va disposer les nga makambo susu. Donc kolongana eza destin. Mais pas bazao zela yangote kolongana yo poto ibi makambo se bimaki na bakati mais tomona yo lo banane. On a le bic. L'homme propose, Dieu dispose. Biso tout banda ko s'attendre na ngote nanga ina yo na ba fan na biso. Maintenant, ça c'est que et ça la bon de salami donc. Mais les cambo ezata nzamba sala, les cambo ezakini objet ebité yo mto yebi nzamba sala, les cambo ezakini non. Patoba baba mekana ko yeba parce que bele ba yebi non. Non, il y avait rien du tout et ça juste dans le lobby. Comment il peut être reggae na kata groupe. Nzemba peso fa comment il trop confié chez yo na marambo belé. Bina fila ganga zo yemba yango matsa comme mapeka. Non, na limite que on a comme attitude envers Maestro Fabregas. Moni, na limite que en fait na minute on a le roi bembi. Moni bembi so ekufi. Ba comme monsieur mama bebele. Kamina
bamela on va banoki balie bato mosusu baloba batielaki poison bato mosusu baloba abelaka déjà bandakala donc ngana komona oyo kaka mama nyonso bato baloba bato mosusu baloba alongwe mpo na boye mosusu baloba alongwe mpo na boye mosusu aloba alongwe mpo na boye mais on a yebi eza destin eleki nga na makasi emenance nga ebundisi nga et puis nala na choix te il y avait aucun problème donc biso c'est le bamiombi nde toyokaki qui paraîtrait que bandeko nde okomi kocombattre otro ina fili olata biso babi likamwa ya lopango ya matete oyo osombi nde tozoyoka yango elongolisaki yo toyebi te non yana alobi nyonso wana eza kaka nde loti oloba nyonso wana eza kaka ke naza ebembe déjà soki nakofi motu to akoloba makambo na ye biso tozoloba eza yango to yango te non wana te alongo na nga kaka eza destin famille na ye moto elongosaki po tobi toyidi kamo babi ke ye apréféraki mingi famille na ye ke yo bino oza po basiki na nsima no mpe badépart esalami ebele po biso tobaka destin nyonso kaka destin kaka nzambe moto apermetaki mama nyonso ezala leketu omoni na problème na biso nde totema wana ndeko ama yesu fabrigas moko taza chanteur moko taza danseuse moko taza guitariste moko taza animateur nanimi te ke moto toza ne domaine moko te akodéranger cope na nga to boulot na nga ouais avec famille toki bakombo baactrice ebimaki wana boyoki yango bana nga babatukani bazoyoa todécouvrir mamosko mokolo nga mamo mokolo nga en fait bato bacomprendre eloko moko ke kolongwa na bagroupe eza eloko moko naturel non pas exemple moko bi Michael Jackson bamilitaka Michael Jackson ale na succès koleka bato tu mais bamilise balongwaka mpe bahr balongwa donc kolongwa eza nango eloko moko normal non pas exemple ya de mapasi wana ya Nigeria bakoma nango ezaka banani plus quoi bakabwana no baza kutu papa moko mama moko bauti libumu moko mais bakabwani c'est une chose naturelle eza normal donc eza nango na baraison moko te soki quoi que ce soit bato balobaloba nga nalongwa nango eza naturel normal. Mais est-ce qu'on a si maintenant pourquoi le tour de départ comme ça Domoni Gisclar Akei, Materaza Akei oh un solo oh non on a habité aux infos c'est aux amis à ta groupe à tous aux amis nous on a intérêt moi on a sa groupe parce que nous longo bossa di mamno so il y a Villa Nova ça Villa Nova on bossa di non bango normalement na ko bossa na ba programme programme ya Villa Nova na ko bossa mais musique na savoir ya Villa Nova na bossa na ngote ouais que tant mon départ et ça mi foueba moi avant na yeba faut informer nga ou bien na mona pona mo kilo yo de lo mwana bato bayeba pekati so ba ninga balongo yo yebite yo mto informer ngai et puis bon carrière eux ce sont mes frères et nous sommes tous les enfants de même père qui est le maître donc bon vent na ma master na ngai nzamba sa longo grâce carrière qui ba longo combien et il paraît 3 mais deux on est na yebi jusqu'à na Materazi derrière ça c'est un Chéri Migler ah moi qui oyebaki na yo ay bisanga nde Chéri Migler pour masa na ye batanga na ye bakola na ye ay sanga ko ni sana bino mo susu après yo Chéri Migler alongwe monte mabe pas au fongole mwanzela moko boye auto tiki bato na choc non normalement ils a bien été au départ dans cadre ya groupe normalement séparation et zéro bien été dans domaine tout attends la vie amoureuse attends na ba famille séparation et là le mot est déjà bien été et ça la passe si on a que tous qui en famille to mesanaki to liaka to melaka to beta musique place moko le loto se séparer karabongo et ça la passe mais ce qui est dans le destin et comme à un moment où tout le monde a un son normal mais c'est là où mon père choqué na kasa groupe on a tali ozolingo longo mais tena longo parce que lo ils déranger non ici ka batu baza ma bezanga te bula mwizala ma bp zala na neme na ngate soki na na lobby ma be ndé contribuer lo mon carrière na nga non nga la plus partie bien pour biso moko pe ba artiste musicien to appelle ma ben mususu to salak avant net bon nga na lelo na leader na maison jusqu'au na no beta pa ma Youssou Fabregas biso mo pe ba artiste musicien na ba des armes surtout sala envers ba leader na biso ba leader pe ba mela ngo non c'est ndeto longa ka ba leader na ba faute et pour les ça
C'est ça. Non, biso pe zanga na mabe mususu to sala rapé ou mabe musicien, peut-être il y aura répétition retard. Peut-être au lieu monga batalibango boka mutute. Mais président na soignelo yango. Peut-être donc mama kameza ke belé ou aura concert moko bo yembaka bien té. Tout ça ezali. Eza tant ba leader ba bomela biso moto ba mela mamwana. Biso pe ba parti ya mabe. O ya ba leader na biso ba to encadrer biso. Tout ça ni faut te mélanger kaka. Moni pour ba leader na biso ba tala raté ya ya maki concert ou mabe concert na betati. Ba pesa biso toujours confiance. Concert ou même mabe mais concert na ba ti osusu. Mais ningo lo ba ke mabe na yo ya bomba yango azo tia yo kaka toujours à la hauteur. Biso pe photo zongi c'est la bango bon eza ngo normal. Net ko longo pesa ki déjà za pour des prix parce que ko longo no umela été pamba la moko single et bimi. Zaki longo zaki préparer no ngo déjà. Que na longo langa déjà. Mon esco place na mon esco place to ya sko likama materazi ah parce que nga tant yo ba ke materazi après nga materazi longo ngo ndo kama pour materazi misili boso na materazi misaki le 13 juin si je me trompe pas nga misaki le 20 na longo li boso. Non, en fait, toujours une formation déjà bien, encadrement bien, puis même maître, puis même sur Fabregas. La musique, biso na nga mabete comme comme cette musique biso to yekoli na Villanova. Il y a pas si monsieur Villanova qui beta orchestre mususu. Na savoir na yemel na sonne beteli na biso. On tape na nga mabete na orchestre ba jeune biso to aller na mo yemel na biso mo façon mo ya resali la musique. Comique quoi. Donc parce que ce qui est long déjà Villanova. Mieux vaut au bout sa partie village on a été. Faut ça ramener anana yomoko yopo comme enseigner en bas. Au comme ma partie village on a été sur orchestre batu mususu. C'est pas dit qu'elle a se préparé qui pour na ça leur groupe. Non non, le quoi on a village tant on a long partie village on est dirigé on a ça maman. C'est ça. Ezana mais ezana question doit être ngana tununa. Babi Babili kambuno ya makolongulu tambola makolongulu ezaka likamuni nango. Si lelo na mona photo te na mona vidéo te. Papa na si pretongo ya mbanga na monyo makolongulu libanda na tali mama na makolo. Peut-être na tango oyo ya mbanga tango na yo ozwanga na porte. Tango na yo na bimaki na ye. Toi na rendez-vous na soko place na la. Tango na ye na la taille basket banda tongo ti on na longo na kango na la sang. Tango yo benga no lia kutu. Na bimi maman na telemi pavement exact na telemi liboso le pango na Nicolas pavement on a joie. Ya voza kama kolongulu. Non, non. Toi viva bisege mo pe comme ko tombo ka kitongo bisaki mo lo no kuna ngaki ko tambola ozaki pa Fabregas wana. O tambola makobi utiki sensu makolo ye matete ye boye na bisayo. Lekechu moni lelo internet. Pas besoin na kisi makasi. Moni lelo internet. Le bon marché lelo te. Si réellement bien fait la tambola makolo ngulu. Pona kisi soki pona nini bia tambola ngo. To komona o la kisanga ngo yo la kisanga bina file yango. Omoni elo nga na comprendre na ça garçon mo boye faut ba to ba lo ba rappeler c'est nga nzamba sala nga bungu za nature nga na comme mon ngo normal ba to ba lo ba mabe sirnga ba lo ba bulamu sirnga moni lelo na okamwa tant na longa ye Villanova ba to na mona ba finga nga na ba Facebook lelo na mona ba ko me ba ko mo publier nga bango moko ah mon choix ah nzembo donc tilibana nga otala bina oh mais on a fini en attendant le mois. Tu vas finir en attendant le mois. Alors moi qui ai me poussé, mon qui sensu. Ah ça lui a pas fini. Donc, dans un genre, tout le monde y a bon, dans ma salle on a bon, tu vas le bar à la monde normal. Un jour, nous t'en laissons une photo dans un autre ma colonne ou ta vidéo. Alors 500 €. Alors 500 €. 500 €. Bon, bien sûr, dollars, hein? $500. Voilà, na moni ya si ya Molex Aigle Noir Willy Moucheni to on appelle so moto bisobi da chibola ski za na bisobi asola bien bien affilé mon choix est sur cartonné et puis ça va comme nango zina kilokina na betara YouTube na mona ki clip mozo sala on a kate cercueil ouais idée wana ya nini nango likambo ya cercueil boy wana nanga kina nzembo wana titre nango vanité yana des titres nzembo moko les jours de ma mort. Point bas, vanité.
Les jours de maman, ça veut dire. Dans le jour, un jour, on a dit que on a dit et on a une particularité. Surtout dans le Congo, mais maintenant, à côté de la CNT, on a une côté quand même à 4 scènes. On a on se mettre dans 4 scènes, dans la côté de 4 cercueils. Donc, on a la vanité. Mokola liwananga bajalou bakoye batangise miso na mitema feti bokeseni ya moto ya mbongo na ya mobole na se ya mabele ezali te bongisa bizaleli polobi eza ya nzambe moninga nanga jalousie na yo okokende wapi motema mabe okozanga lola yo na kindoki na yo okokende wapi mwana mame okozanga lola ato bominga yo pe okokufa kaka liwa eza mokano ya nzambe. En fait, on comprend que les jaloux, biso bato comme ko se jalouser na babiloko moko eza ngati na babiloko moko eza nango eza nango vanité au moins les questions sur mi téléphone na siliki pour na téléphone on na tei bato ke to kufa na biso to jalouser bato te pour na biloko mukili histoire ya vie ya mutu nzambe mutu akomango olinga te so nzambe alobaka intel akozala boy azalaka boy que ça soit ba difficulté moni on a noté à Batouké, tu as un immeuble, tu as un jour tu as un biso, tu as un c'est ça. Il y a là qui juste enseigné Batou, il appelle ça Batou conseil. Et ça va genre avancer mon local bali kamba bongai. Il te y bato l'oleng. Parce qu'on a te y bato bazara jaloux. Ato jalouser mutu suka nango, to suka na ndako mwana cercueil. C'est ça. Ouais. Yango asimo amnyoso ba ki sebele, zo. Bon, moi, ceux qui sont faibles, parce que moi, je suis fort, je suis parce que on a un zambé qui bon zambé, parce que moi, je trône un zambé, voilà, c'est un Satan. Non, non, le ban. Les questions, moi, je le bango awa. Zambé, à ça là, maintenant, tu as un livre na. Zambé, ça zo batté, tu as passé une voix, ok. Hugues, Marla, après ça, on va au Pona Yem. Ce qu'on a vocal, on va mourir. Moi, Zembo, après ça, on va mourir. Des personnes, on va mourir. Mais tout que belé, au salaboy, il y a un de remonter, c'est le leader. Jalousie, il y a qui n'a qu'à être sur la route. Bon, je vais aller pour parler c'est une question d'organisation, c'est ça. Non, mais quand vous allez un peu organiser, c'est pas dit que non, bon, mais belle école, quand même, c'est tout le temps, on a bête dans mon ville, nous venons. C'est ça, on a eu à 4 minutes, tout que ça, là, et ça, après, on a un outillage à boulot, il y a préférence, il y a goût. Moi, mon émission va tout coller, ma famille, moi, ils ont l'art et belleté. Tu vas naître au loup, la macam, tant que tu bon, on va bloquer moi, mon émission, je suis né grandi dans qui sait. Mon père n'a pas sur ma car, on a car là dans la bas. Parce que ça, il faut que ça va qui sait, ban mon yo, tout gars, ça va, il y a la musique, c'est là-bas. Donc en fait, non le bas. Non, tant papa chose dans la voiture, c'est on a BMW. Na matin on était dans la moi mké. Bon en fait, non matin on comprend était ni une voiture. Tant comme on colle, on comme yo ka goût. On là tout comme na biso na vie mobo normal ya. Ole na tongo, ozeli foufou na soir. Un mot pour kenchik, ba benganio. Au raté examen tout ça mais on allait dans mon toit goût makila nanga ana makila mo bu et puis non lula trop atanabi que je hérité non lula né non moni na maison mais à moi pas ni makamune wana makamune kia oyemba bien on là ta bien on ta mona bakara bien soit côté mon fakaba là on va sentir kaza yango bo sali mo ba wika la nisa bisoka tala mutu nyonso na mokilo na mutu mo atalaka avant ça la histoire. Non, Babylone, on a tout. Non, l'oulango, non, c'est pas la langue. Quand on va monter, puis moi, moi, j'ai mal à l'aise dans la famille. Aux autres, sa famille. Alinga qui n'a pas se dire pour un comportement. Non, rien. Famille en haut, il y a une famille en haut. Bah, on en haut, notre avenir, notre question à la famille. C'est Yves Mouyoul. Il me donne un visa pour ne voyager. Il me donne un billet pour ne voyager. Si réellement, elle est jaloux envers moi. Alors, j'aurai un passeport dans la.
akota mo tete ozalaki tete avoa déjà mambo obetaki oyo basilaka bakotisa te nde oza okendela yo obeti nzembo va ebeti ekangi mpe bato bebe koboyanga nanu te ekolesanga nanu te eseni esalaki makambo te yo moto elongosaki yo ntango nana na Villa Nova maestro Fabregas ayaki bacote d'ivoire pour te dire Fabregas ça s'intéresse comme Giscard le plus mignon il est allé liboso mais tant que betika ndeka bato bazonga siba yo yeka liboso mika tout auti wa bitu luka oh tiki senso to makolongo to ko découvrir zo luka ato kaba mbongo ça va bebele bele kuna pe confiance na basi bato nyose ba maestro yo ka kozwa leke tu pas ça faut ngai au moins to batanga ba bike bato batanga pena bike na jomo bina petit babi o lokoti ba jeunesse nyose o bazaki kuna otanga ba kombo te pe ko causer un problème o lokoti ba jeunesse nyose basi kuna zaki kuna kaka bitumba jeunesse ko sona kana komo na yo ngai vidéo ça leke non le baboué maestro Fabregas akendaka ba Côte d'Ivoire ba Ghana au moins apena kena merveille na 3 jours na kendaka te nde yo solo bake o makamna soko meka ngai tina yemi nze moment na baba na voyage moko na keka Angola sinde ça ba succès na ngwana dans 2 ou 3 ans on se sali na kena voyage moko Angola Luanda mon en fait bato batika ko mais ozaki bato batika ko kanisa ou to ko confondre mais ozaki important déjà na vie nanga comment on a maestro Fabregas apesi nga nzembo apesi nga chance wana na imba nzembo mobima ngai moko afuti studio na ye basaleli nga clip bien déjà yangwani alaki déjà très important attends de voyager te et fongoleli nga déjà makambo omoni ntango papa apesi yo ndobo ezateke ya kota suna kati ya maya lukelo su mbisi wana nyonso ozozwa bato bakabelo kati bayeda mais nasalaka naza musicien ntango nayembaka nano mwana baba te ntango nazalaki mpa maestro Fabregas te nando mene no vie oyo te ntango nayembi nzembo esali succès eza évolution te na vie mutu nyonso aluka évolution so évolution ye faut saisir opportunité on s'organiser makambo to ekoma nango normal voilà makambo to ekoma nango bien balobi ya si ya molex bien ya papier le roi la carte limitée tout le monde qui le Fabregas ça c'est la vidéo azoyemba voilà pas te beba bien ignorance déjà azoyemba na choc na motema ayebi ko passa la peselengi na ebite sala ki on ndena likambo donc ça a plaisir comme on a maestro Fabregas na ba niveau nyonso ya zanango na ba qualité nyonso ya zanango ndimi ko manzemo na ngai isalanga bien et puis ils ba initiative mo reboyer faut batu ba landango moni tout ça na concept mo na Congo musicien soit longwe akomo linga place azaki et quitter kufa kwea bazo so ata content ba beta su musique bien te tikana après ba leader misusu pe baza so musicien longwe ba li place musicien na kei akufa kaka donc asala ku te logumoti mais on dirait maestro Fabregas a une idéologie mususu contrairement à l'idéologie tout le monde naka on dirait bien Philippe a une idéologie mususu contrairement à l'idéologie tout le monde naka donc ils ont une initiative va bien il ça a vraiment plaisir mais moi c'est normal maestro Fabregas il on a pour ngana imba dabilo on écoute belé ngana za made in Fabregas donc on a produit na mais on a dit quelqu'un va Fabregas un peu ndetse photo ebaki wana moi changement ezali po lobi nazo ndeti na sauver likambo nazaki lobi nakomaki dimanche na métro ba che lo mo ya fa ba ochaka moshwang OK loka musique ezako betate bat ba surtout kimbala moro bakangi loko zalaki mozalaki wana te komona ke esi ozalaki moi et asna loyal on a te ezani na on ba départ kaka au monde que moi vie des alliés vraiment en a quatre cible bimi c'est cible et bien mais tu as dit son diplôme mais c'est condi en les soso en fait ce qui va c'est là ce qui va te mon joueur ba bête ma beaucoup hein et ça reste c'est moi coach tout le monde n'a jamais joué à Tchebi batiki joueur bagay mba coach te talara tala so joueur a Tchebi au monde ba coach ba sauta donc mon état ba tsara ba tsep mon choix bon ta ba to ba CP la bon place maestro Fabregas za pa CP là CP là ba to na nzela ko na sele musala te coach pas quoi entraîner na joueur mais coach je côté la PP ça sauta côté mususu yo simbaté arrivera nango ngana lo basiko on ngana yebi donc
n'aimais que mon choix et ça la succès pour les gars mon peuple. Et puis babylon monsieur ya normal mais ça d'abord succès. Dis-moi la danse au Montréal cible oui. Dans la maison niña. Ça qui n'a pas. Et tu gagnes la vie fou. Amala mi ko comme au vide. Kotu pour mon anga, sangita mo lilieza. Kada da mo mwina petro. Bien la pile. So vai escrover mais que c'est bien te voir. Moi les conception yo conception bateau tout à l'heure pas que ezo kende sous-te to autre bisa no fidas na novela ça tout est un maestro les amis va danser va le roi mais le roi maestro a changé le roi ça choc mon motema ba déception ya ba départ to éviter ba porter la sabe que maestro vraiment mon net to zabe mutu na mu montan ne yo lo babo asali bo ya pena ba to suba lo maestro asali bo moni ya pena ba to suba au milieu du on est sengo mondo zana okozi va tenir mochezo beta ozana esengo moko ozana esengo moko zena ne selo moko yo leto longwa ko buleka olinganzi ba fakwa seleka yona sexe lekechu pardon zena ne selo moko lekechu Kevin wewe na misi mon chatani na misi yango vena so fali pour pas contrôler moka wewe bit contrôle fani mais puis quand nezo betama coupe d'Afrique et betama aliyo mb na file moko boy oyeka otenzemo omo boy batu ba yo kyango pe batu bandimi yango lekechu na sepela te ça yo monde on na zo ya ko sepela makasi place na ngas ko na commencer la non na ndenge na ngamo pe non linge beta banzemo nyoso c'est normal jamais na lo bakenzemo na ngebeta te banzemo mswe beta ko lekango non absence na peu remarquable hein na Villanova oui c'est normal parce que nazali parmi ba pilier à Villanova naza parmi ba soldats tant nazate absence nanga il faut émona ndenge moko pe na ba frère mususu bazaki ba pilier bazaki pe ba mila na kata Villanova so bazate ba absence na bango faut émona c'est normal et ça question na sali 7 ans donc question na yemi na beti ba concert to sali ma mbebele une fois nazate faut absence c'est remarquable c'est normal. Oui, ça m'a sonné tinine. Ndi bazo ba remarque zo ba commentaire isimbite ba msozo ba ke bisenga senga ba pardon ovani na yo go se skize pas fali tala lelo mamne komi boezo chite na ebite selon li bazolo ba tanki yo mission li comment peut pardon le quoi ne memeli maestro moi ba difficulté na bande a senga pardon que bon excuse wana tout monde que maestro et comment la changement mamna ezo za les soutenda za la kite ouais c'est maestro Fabregas mon papa que asala ka makambo nzambe ave bisi asala ni makambo na batute pour muta changera muta ko boya lelo lo bien ndimi muta ko ndima lelo lo bien boyi donc maestro ça dans expérience belé na musique ya sali da ba boulot belé eza na ngomba la libosote ayo ka batu ba boyi uto batu ba ndimi biloko ani esila raté biloko ani esila raté ezala kaka teke to ba ime batu musu bazana ngala mona batu mususu lekechu bato mona mna mto benga ngabina file neni ngana staff nona kana Paris ou na Belgique Londres neni fo obibi sanga nzemo no combien c'est 500 kitoko lobi mona okoti na chaîne YouTube a commenter ma be pona nzemo no nzemo pola yemo dala ba yiyo ndenge maseng asenga go libanga yazo yo lorsqu'on esprit opanga ke aneni petwa banisika ça moni plus 33 a olenga a paniquer banini a obaka batu tout ya pena batu mususu o bazaki ba respecter boulot nanga ba atindi 500 na ya libanga po azaka 500 500 atindi 500 na ba boakiye kitoko carré on a 10 mituno da là na batu yasko na batu mususu bazaneni mutu tanga bandi carré mo neto banda ba carrière boy et la rapacia netima lelo bono sa carrière na mo producteur na sa ba clip na sa ma mutu ozo nyura franchement ozo la te mutu zo luka mais au moins na mutu so ya pour exploiter yo mais so ga kiem susu ba faire na biso fali pour pas mtada na ba mbongo ebele aki apese mbongo ebele mais yo mutu ane loko te ali exploiter yo petcha fa abwaka ngana na sentir yo de table nous obeta là ko bwaka nanu wana po yo sentir faut ba futa studio faut ba futa ba instrumentiste ba beta faut ba futa ba tout ba accompagner nga vous voyez maintenant tant ça la comme tona bo se comprendre te po yo ligno pesa musano kilo
ya Monique neti yo za orgueil asa nini on a de la vie dans les réseaux sociaux et là on a sur yo ça ya comme contre yo omoni et puis ba tonga na koma bango na sala na koma bango na carnet na ngai mais ba faut compte spécial il faut compte c'est non mona na yebi bango solo la na ye musu no mona ka tele moto en solo qui n'est comme les yo sola ndola musu ko to mona da benyo yo kan te mono ki ngala sala la promotion yo san famille tout ça kitoko suka na dédicace tant yo lo ba 500 Akimi tango Akima akomelo soda akomi mambutu yo sala ya za contre yo ansi batunya so bazolo bake o album mama sofa bugaz de simbité yo ansi batunya so na batu balinga mama sofa bugaz non ya batu super ya kipa mama sofa bugaz ba ye mele am so ya kina 6000 mais so déjà faut ba 15000 mais so bangi so te comme on so ya batu mesusu lelo boye ba batu so alonga na kotanga kombote même si comme pasia si répéter comme un concert sikoyo ngai on dirait kobanga eza nature na ngati et puis ngai na sala makambo na tala batu te donc ngai la tala ra onzamba pesinga yanga onzamba pesinga te yanga te bien sûr ouais musique comme passe mais pas nzambe oh ça difficile pas nzambe ça facile ouais c'est ça biso ka total la nzambe total la batu te to kimamula na mpepete ouais pour mukileza ya père na biso nzambe. Donc, il y a voilà, merci tout le monde d'avoir chité. Tout le monde a recommandé de succès. Moi, 2 personnes, 3 personnes, section de fierté. Ça bien pour aller ça. Oh, mon appel, le biso Robinho Abimisi, trouvons comment miso na miso. Opé cartonné. Te obeta pena to kobeta na miso. Alléluia. To kobeta na miso na miso. Robinho to kobeta. Copina na misa alléluia après c'est ta biso na misa lelo na mapanga lelo ouais c'est bien malgré trop compliqué frère na biso wana na qu'il paraît censure et kanga qui est pour na makambo wana mais Dieu fait grâce qu'elle là Liban là en tout cas et beta et puis na poto ba ça rend trop que rumba na yo ils ont bêta fort générique à Robinho ils ont bêta fort même bato à Luanda ba ouais ça va Hermine Monka ba la Muzombo la ba ouais ça va nakete ça va moi na ma bêta en tout cas félicitations et là fierté à Congo na balembo pe bozo kutana mo mona na rapé non Robinho tout mona na kala na bi comment na ngana Robinho ya suka ya tant on bêta pas kaluji quand on bêta n'est pas tout kaluji on va c'est ton nom mona na ndé depuis tout le monde en est souti. Oko tutanga lelo. Oko matanga. C'est la vie ça. Bah toi c'est la nini, ton de la souka, bah c'est la nini, la mauvaise choix disque ça comme on dit. Reculer devant. Reculer devant. Au reculer. Boza ba titre moza ba bilo trop impossible mais possible. Trop spiritualisme en fait moni régler des vœux ou moni tanto longa ka le ketchu moni ata bon longa non tanto longa moni jour al bosso jour décision que nga le ketchu non ça la chaîne na nga comme journaliste na comme chroniqueur na sabu ba tout nyonso ba pesa ko chance te ba tout suba no faire équilibre et si maté ba tout suba no faire avancer et simba. Donc ils ont n'enga tant dans le mois qui tant que l'on a ba groupe bateau ba faire biso chance té nous ça faire reculer nous ça faire avancer maintenant moi je suis l'église au milieu du village jusqu'au ba makamona ba twana nyoso ba lo ba ke simbati na ba lo be simba na sangisi on chango reculer devant reculer devant et ça ba ils a de ba boyer et là moi ja reculer devant. Quand c'est la ligne Makar qui est devant, on attend nini. Ouais, bah tu vois c'est là déjà la première titre moi on a mon choix, nous avons fait grâce et zo qui est bien. Premièrement on remercier bah tout bien sur bah du temps na yoka. Nous aimons on beta on va fête na bango na ba téléphone, on va ça va snap. Zamela nga bena apambola bango. Pour l'album on a adopté style avec na chauffali poupa. Mon a mis ça contrôle tout la liga tout le monde qui beta. Na sepele na ngo. On a bien ça bon on a le ballon d'atité mais on a toujours dans studio on a bossé mais album n'a exala 10 titres traité et non ça la paix générique non ça
7 titres. Donc, on générique. Normalement, il faut una banga générique parce que non expérience na ngona nti. Ouais, koko bomele ba mbelé. Ouais, non expérience na ngoti. Moni na vie tété za mabe. Et donc on est que on expérience na ngoti où est leur salati. So que tant on a une décision na bina lomo na bi que na moins expérience ya nzembo. Et lelo mon choix ils fortifié encore na beta suba rumba bien. Peut-être que sur la banane générique résultat on a vu yango nanga na zoate. Donc na pena no makasi na généricité na fona je lango temps ya ko sala ngo après dans no sa généricité. Donc ça juste kaka barumba. Voilà juste barumba quand tu es péjoté maman tu obligé de pas mais ba toza na posa ba dédicace ba benga banze mo PDG sili tonde. Non jusqu'à là na tika na denzemo. 5 déjà au viango déjà. Déjà élevé na ngai Fabrice Nteka les boss américains. C'est mon compliqué on peut se signer mon choix n'aime qui boss de boss Gigi Palmi puis nana nze momo bewana Rumba Zulu n'aime Zamunda Prince de Berado ma et puis nana nze momo ezana Gombe na Gombe président Daniel Massaro et puis nana Rumba mo ezana ya honorable Nanyo et qui bima attends ba yo honorable Nanyo honorable Nanyo. Est-ce que tu as mis le bakota déjà? On a d'autres combien pour côté de ma banque 500. Bon, simple. C'est mon combien? Cuisine interne. À 15 000, 20 000 comme ça. Tu as eu mon niveau dans la côté quand c'est 15 000. Tu es exagéré. Papa n'a pas dit à l'obit. Tu as un bateau. Attends, c'est papa qui était bon. Réglos à la logique. Bon, ça va 300 à 200. Non, mais tu vas 300 à 200. Beaucoup de filles n'ont pas commentaire. Si tu as 200, tu bois, tu as dit bangane, tu as looké là. Bon, di banga 200. Pour que bois qui nous zoyo kana. Di banga 200 pesa là. Non net ba. Yalande nzamba kaluka. Oka li banga nezoya. Ba li banga moya ba bon net ba. La jo muzombo la jo. On ngasa ngate ya meke lokuta. Ngate ya lokuta ka leke chue bala. Evine panda leke chu. Mais eso na ole. Yo ko na tababu. Kevine panda leke chu. Bobo liziba. Que l'homme va boire. Ça n'a bête l'homme va boire liziba. Mais ça on est que to silisi ndeko to silisi vraiment. Si nani. Non le vaté. Mais félicitations. Bon maison qui est kitoko vraiment. J'ai vraiment bien mon qui kitoko na vraiment na zaki na Chine on se dit que ba jeune communauté congolaise ça va bête non nga pe côté zaki agita c'est le quoi ba boka ngate mais na zaka boy qui te côté avec chua ngai na dire la raison de la ngate mais tout ça comme ça la mère. On est tous des jeunes. Yo la jeune et ça là bien yo tant on reconnaître valeur boulot na nga faut reconnaître valeur mon tu voyage et lobby permettre maman de fixer rendez-vous to saler mission donc considération envers moi attends on a million peut sauter une fois qui na nzemo na nga atangi comment na yo na mbi comment na yo et ça là bien to la ba jeune to se soutenir et ça là biso bien moi lo kana ko lo bana surtout na ba frères congolais surtout bazar en étranger et le rôle libasa là ote ko sala mo ningati bo mi tcha na place na biso so bino bozaki biso ben silt na ba ndenge bo dévaloriser biso bongo parce que bongo bo accepter ngo biso to sala na place na bino bino bona misala na bino pe bo sala ya bino biso misala biso za musique on était beaucoup soutenir biso na place bo finga biso na benji on na ngana yeminze mona ngana côté studio na nga poto yokana no bien te na libanga ko mo finga na maman abotinga ça commentaire c'est pas donc ouais tout est donné biso na biso ba jeune la plupart ba to ba sala ngana mikolote ya na biso na biso ba jeune bon biso supeza rien biso kanda tout mais quand c'est maîtriser tout calmer ba kana lelo na robot à côté lobi na robot à côté moni lelo na robot ya biso mbonga no pesa ngeza mukeme to garder relation lobi na robot ko pe gratuit kasi batu no to boka ba pesa biso ba mbongo teleke donc c'est ça ils a juste conseil pour au tika la bona jamais Congola fingi nzemba Davido yo na si ba Davido bilo tout ba sala kana ara super non ba pena ba erreur na ba poto la ba tout anzamete ba banzamete
mais au moins na Congolais comme ça makaloba kutu ayebite baloba nini mais azo comme ça ba featuring pezali non featuring yate featuring ezate mais naza na frère na ngai moko charisme nazo ki na Pointe Noire ayembi na ndemo na ngai puis naza na frère na ngai mususu ya je t'aime ya va na biso auti pas grand frère na biso Karamapa il pas ayembi na ndemo na ngai et puis naza na petit na ngai moko auti pas Robino Mundibu na pêché comme Bobby na filé il pas na vocal moko quatre albums ouais. Voilà, tous les longs métiers, fin année déjà, gros année déjà. Fin année musique. Fin de l'année musique ma case. Mais bah 500 na bino bobo mbakaka, moi qui dédicace na batna yo numéro bureau to ne déjà mis l'idée na habiter numéro mo pesa. Non, nga banda kana na pesa na numéro te. Ya bien. Donc numéro muto a sepeli ko solana bina filé pour na conseil pour na remarque soit bengi Kevin panda le kechu. A rejoindre ngai pour yo bit ngana yo neto mona na mona 500 100 likolo na zo hanga eza bongo net na bit na bit mona pe na tangi comme et déranger monsieur te net sa hatola ayela nga mutu alibanga gege mogoso apesa nga 500 ça hatola ajoute 200 ah ça amunene wana banda kibete tinene bena 200 na ye normalement apesa nga 500 bongo fagi ya 50 10% te yo ndo exagère te bina biso yo ndo exagère o pesika bali banga 500 yango ayibo soutenir jeunes arabiens te 20 arate mambote na ngana boucle mobimba to telema biso mambote na ngana boucle mobimba na moni Selio Basele Landry Zambaka Luka boucle na Molemba ko na Belgique papa yoyo bato bazo soutenir ngai le Vebiora Kabumbai ba Cherry Bouda na pesi ba mbote DRT Sasa mutu na ngai depuis et puis na pesi mbote na bato tout ya poto balinga nga surtout la Mégane Pucha la femme selon le cœur de son mari depuis Paris comment partageable no fort hein la Mégane Pucha Pucha la ngai Mégane la ngai olongola nga moto mawa okomisa nga moto esengo kolela nanga na bana Turquie ben roaming na Turquie Rodrigue Armando Marlène Mutoba wana batu nanga Rodrigue Armando wana na wiki na Turquie baze belo atala na champion à Goyo moto en direct de Turquie et général Toubit en fort chauffeur sincère et non là 3 chauffeurs na ba bango tout Shadak Saka là chauffeur patron John Nico chauffeur conscient et puis na pesimote na artiste et tout tous en avons ensemble merci nzamenanga pambola bin sans oublier les vrais de bien affilés Luanda hein Hermine Moka déjà en Kinshasa on est ensemble d'RTSAS merci de Bolinga Kevin et Pandele Ketchou vous s'appelle Ranangai vous s'abonner et belé na Congo les Iba TV balobi déjà na Turquie na moni Vali Mbala na pêche mbote venanga Sele Mangala na pêche bino mbote balobi Berlo Tumba babi to na Montréal Gastino Mangala wana bina Montréal bar 30 juin et ça la wana bi tozuya na Canada wana bientôt le 20 décembre tozawana Turquie calendrier des amoulai mais toya kaka merci nayo na pesi mbote na bébé Efraïm Fitir Djeka bébé nanga Efraïm Fitir Djeka wana ko le la raté papa Zali donc Fitir Djeka bientôt na boka Nzambe wana maman makolongo luté wana Nzambe wana maman Nzambe puis mon bébé Miradi la fille à papa sans oublier Pasta Cheki Diawa OK vous en combien de balles mi balé Efraïm Miradi babeba pepe la mariée t'es na mariée t'es Legetu pardon maman Legetu marié en tout cas na boumen un grand garçon on va na moi si non Rosa jamais moi si pour la moni biloko zo la maman sur les obimasiki matana domestique tout ça dans domestique tout ça non na balité mais la Rosa jamais moi si bana ba yaka na ba ontrazo kende non j'ai vu avec mes enfants chez moi ici dans un maman derrière côté là bana maman ba wazati maman tout ça
Maman mango to kabwana wana vie privée à mutu. Tena lobi ka po. Eza bena ba film. To kabwana kala depuis 2014. To kabwana depuis 2014. Te ba fille wana ba lukanga. Mais maman zo regretter. Et opina faire ba 600 combien yo zo regretter. Ba fille wana ba lukanga tena za vraiment qui pète la grande garçon brutal. Tant on le va déjà Ephraim bientôt fêter Jika. Donc c'est déclaré déjà. On va déclarer. Non, papa ni nazali ba déclarer les ngam mona ndeni. Merci de bon séjour à Paris Jazz et Kafou. Quoi qui était Jazz? Mutu nanga Jazz et Kafou. Zamena nga pambola kayo. Merci pour la conseil. On est toujours ensemble. Merci. Il y a Doudou Tumbo Tumbo ba bot bolinga ke El Lionel et Kamina Péché Ombote babi Anthony Muzuri na Péché babi boss fou le président ya bana tout ya Ngwanzu na Péché Ombote babi. Tous allons toujours ensemble. Herman Ngouma na Dubaï, wana na Deira. Tous allons toujours ensemble. Merci na bien affilé. Et puis na pesi moto na Arnaud Ngouma, le maître spirituel. Ah. Batun bakaba. Je pense que des personnes à voir avec kabila 500. Ah, yo tu vois déjà la larte. Ça zo soit. Lajo muzombo lajo. Lajo muzongo lajo. Guilain Mondo Pentacle. Quoi tu vas 5000. Moi quand comprendre. Guilain Mondo Pentacle. Guilain Mondo Pentacle. Et il quiche igwa. Et manene. Et quiche igwa. Lajo muzombo lajo. Lajo muzombo lajo. Naza ba passe na. Et puis Guilain Mondo Pentacle. Et il goa in kishi. Olha ça qui est ok. Nani? Na moi ma comme nani? Hermine Monka. Hermine Monka. Angola za. Ba de Roma passe kuna na Angola. Pardon? Dollar passe. Non, il y a aussi la contribution, il y a les vrais des bins affilés. Pour l'album Nengezo Bima, tout ça, là, Jomuzombo, Guilhem Mondo Pentacle, Titina Malili à Luanda, Sanga, JP Latino, Boss Germain Kadima, Tina enveloppe mon il y a la caissière, il y a les vrais des bins affilés à partir de Luanda. Merci, merci pour Koudan. Ah, c'est ma partie. Merci, la bien affilée. Merci pour les gars qui viennent prendre la question. Numéro n'a plus affiché wana. Bobenga biso parce que tenza sumuke tout ça toujours mon sala. N'est-ce que bien ça 2 semaines bana na zone YouTube kufa ki mena zone siko. Tout ça il analyse. Tout le barama sengi le barama sulu pour le battre mais donc tout ça analyse na bandinga ngai tout ça ba mon sala moko. Merci. Mon choix, c'est ça non? Il y a moi mon choix. Félicitations. Nalingango makasi na fan nzembo wana. Oyebi, asepelango makasi. Nzambe kaka. Tota lobi na biso. La binde bomba kapé. L'autre m'a 3 minutes comme ote, mutrane comme ba pas na bombi mais bomba ka. Merci pour la conseil no bomba. OK, merci. Bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.